ndako asala kana lokuté lokola ezali ndeko star yeba kuma star aliaka nini kana mboka faire parce que soki faire asali te papa tobosana makambo wana gigola kokunda voilà voilà comme message appelé pour na soukisa na yo gigola kokunda bakitoko Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 mutu moko te azali maître ya souffle ya vie na ye eloba pasteur Ngefa na pesi ye mote et si alobelaki déjà makambo oyo ke gigola akendeki na makambo na ye yango mutu sali ye boye pasteur Ngefa na mbote bele na biki ba pasteur bele bakoya ko profiter na ye bi bako ba delilense bakoya ko kosa ba professeur lokuta oh vraiment faire ba tout faire ko lia gigola tazana droite pasa mwana bato azana tata azana mama po kota kuna c'est que maman pesa ki permission na papa et ça y est beaucoup de faire la vie likambote pour la photo de sa campagne les actes esprit na makambo na ye yango na kaka pe kota la famille maman kese doyi na ngai maman bari doya maman na ngai zala la kimia na koluka lobi to lobi wana na kolika na ndako na ya kotala yo to kobukuta letake yaya to komona na nzambe pesa yo kimia donc babele otoboka la kaso yango pika kamela kamiso tango ya gigola ekoki akei asali nzela na ye akitina are ya bis tango ekoki ki bolimo na ye epemana kimia Ecclésiaste chapitre 8 mutu moko te azali maître ya souffle ya vie na ye po akoka kokanga liwa alibakanga na kokufa te ke soki tango na ekoki mo photo Sanda Deni oyoki ndenge na lobi wana donc mbote merci beaucoup voilà